Bonjour, bonjour bandeko na ngai. Bonjour bana ekolo Congo. Vraiment naye mbangu pona ko luka moyen ya kufungula bandeko na biso nyonso miso, surtout oyo ya Kinshasa na oyo ya diaspora o baza un peu distrait. Likambo oyo Chilombo akeko loba na Egypte bandeko na ngai eza affaire moko ebandi lelo te. Soki bokotika na ba vidéo na ngai ya kala na ko préciser na 2017 ezali ba vidéo moko na salaka sur na sololaka na député européen moko aza membre ya groupe ya candidat ya présidence ya 2017 na France. Projet ezalaki ya kozwa mai ya fleuve Zaïre, donc fleuve Congo, pour bamema yango na lac Tchad. Et en 2017 na sololaka na bandeko wana na 2017 tout ça là moi discussion moi échange moko boye na bango na 2017 déjà et na prévenaka batuke o ezoya liboso coltante diamanté orte wana na 2017 na je précise bien na 2017 na salaka ba vidéo pona lobake likambu ya munene ezokoya likambu ya munene ezokoya likambu yango bomoni Chilombo auti couper sa promesse na Égypte que a résoudre problème ya mai ya fleuve Nil. Donc le grand problème oyo tozana ngona minitio na Congo o ezoya. Donc le grand problème à venir ezali makambu ya mai. Donc oyo nga na discuta ki na ba député européen ou français pardon, ezalaki projet oyo candidat comme on a écouté na bosani ça fait très longtemps mais azalaki candidat na ba élection oyo ya 2017 na ba Macron. Donc montazalaki porteur ya projet wana ezali ça va venir son nom et Kimi, mais à ma grande surprise Lelo Chilombo a ko promettre na Égypte qui a résoudre problème wana ya mai o ezo ko bundisa Égypte na Éthiopie. Mais ça veut dire que ba ko luka moyen ba utiliser fleuve Zaïre. Mais consciemment étant que des humains, la nature a été faite comme ça. Fleuve Zaïre, ils en abondance nango ya mai, fleuve Zaïre, ils en abondance nango ya makambo yango ezanango. Comme fleuve Zaïre, ils en abondance ya mai. Chilombo a ko promettre. Moi je me rends compte que lelo makambo oyo Kabila a se permettre quitter ko sala, yango Chilombo aza ko sala nyonso. Donc makambo oyo Kabila to Hippolyte Kanamba bangaki ko sala, yango Chilombo lelo aza ko sala. Donc ça veut dire que le monde entier veut nous mettre par terre à partir de Chilombo. Donc on a comprendre la minute que Chilombo est là pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ce qui bino bandeko bozana nous distrait. Donc je pense que l'agissement de Chilombo nyonso, il faut que ça biso mayeleke, il n'est pas là pour nous. Parce que ce qui le ba dévié. Parce que le projet en 2017, je l'insiste très bien, c'est un projet moko oyo candidat na kombo na yeko ya me ekimi. Et j'ai eu à discuter avec eux, ils étaient au moins 6 parlementaires français, bazalaki na projet wana ya ko zwa mai ya fleuve Congo, ba kende ko verser yango na lac Tchad. Ngana lobi maramba Nil te, ba kende ko verser yango na lac Tchad. Et j'ai discuté avec ces gens-là pendant au moins 2 semaines. Tu travailles sur Yango, la kisanga que non, nature, selon espère na bango, balobi ko changer nango loko mon côté. Moi je leur ai montré que ko dévier fleuve Congo, et ça na ba conséquences naturelles o eko salema, o eko déstabiliser République démocratique du Congo parce que zana bande ko na biso ebele balia ka partir ya fleuve Zaïre et ko dévier mai ya fleuve Zaïre pour que ne ko alimenter fleuve Nil to lac Tchad et ça directement et kozana na ba conséquences o ekoya na sima. Et j'ai discuté avec ces gens-là pendant 1 semaine. Et à ma grande surprise, Lelo Chilombo a ko promettre na Égypte que a ko résoudre problème ya fleuve Nil na ebité ce que Chilombo ko beti sambula na désert du Sahara to Chilombo ko beti sa bambule belé na Égypte na Éthiopie pour étendre sa fleuve Nil. Je ne sais pas comment ces messieurs va s'y prendre, mais quand même très chers compatriotes tous à la batou. Nazolo bango na ningala boy pour mutunyo sa comprendre que ce n'est pas seulement parce qu'on n'aime pas Chilombo, mais makambo Chilombo za ko sala pour la République démocratique du Congo et zali danger à venir. Et nous avons tiré cette sonnette d'alarme depuis 2017 que makambu ya koltan ezosi là. Tozoko masiko yo na guerre ya mai. Et voilà, après des années, en 2021, Chilombo va promettre aux Égyptiens que yazo résoudre le problème au bazanango na be Éthiopien au ya fleuve Nil. Chilombo ngana yebite comment il va le faire akobeti sambula mpanzi Égypte pour étendre sa fleuve Nil to Chilombo akobeti sambula en Égypte
pour étendre sa fleuve Nil. Moi, je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais très chers compatriotes, prenez ça au sérieux. Eza likambo oya munene eza ko ya lisusu to uti ko bundela makambo ba coltan na ba nini na Rwanda et botala loko mo rezo salema l'armée rwandaise va que soutenir président à Centrafrique mais ba militaire rwandais va que soutenir président à Centrafrique ba ko se retrouver na Nord Ubangi déjà point d'interrogation bandeko il faut se poser la question. Donc il y a des choses qui sont que Tshilombo est en train de mettre en place contre le peuple congolais. Et ce qui ont des causes, un sentiment ethnique, régional, linguistique, nous allons perdre le Congo. Très bientôt, nous allons perdre le Congo. Le Congo nous appartient. Je pense que chacun de nous doit faire des efforts pour tout le monde. Il y a Mama Congo. Et guerre ya munene zoko ye la biso na minute oyo boy ba ezali guerre ya fleuve Zaïre. Fleuve Zaïre et ko pousser biso ko le quand même makambu ya coltan ya est ya Congo. Donc fleuve Zaïre bientôt zo na likambu ya munene oyo communauté internationale depuis 2017 j'insiste parce que moi j'ai participé na ba travail oyo groupe parlementaire mo ba salaki awa na France, j'ai participé, j'ai discuté avec ces messieurs. Oyo soki nazongi na ndako na oluka moyen na bimisa ba archive na ngai na bimisa ba kombo ya bato na discuter na bango na téléphone et j'ai été là sur place. On a discuté na bango sur projet ya ko dévier fleuve Congo et kende ko alimenter lac Tchad. Donc eza biloko nazo koloba na inventé te eza biloko ngamoko na participaki. Donc maintenant Tshilombo va promettre aux Égyptiens que à ko résoudre le problème au ezana bango na fleuve Nil. Très chers compatriotes, soki botelemi lelo te boye ba ete Tshilombo aza koteka mboka, Tshilombo aza koteka Congo au détriment ya peuple congolais. Parce que lelo oyo ba ko dévier fleuve Congo et que ndeko alimenter ba lac Tchad, ba fleuve Nil. Est-ce que vous pensez que ezana effet mon côté ko ya pour na fleuve Congo to pour na ba congolais? Donc il y a un ko boka mbela et là on a salaka en 2017. Les gens étaient distraits parce que Zaki Kabila mutazaki na pouvoir. Mais maintenant c'est Tshilombo qui est au pouvoir et makamuna lobaki na 2017 yango ekomi kokokisama. Donc ceux qui to balandaka ba émission to direct na salaka, vous allez comprendre que makamuna nazoloba na sina loba yango depuis 2017. Et je peux dire que je ne suis pas l'unique Congolais. On a betaki mbela, on a betaki sete na likambuya, ya projet ya ko dévier fleuve Zaïre. To fleuve Congo. Et ça na bandeko nanga mususu pe na iba betaki mbela wana et vraiment c'était vraiment désespéré par rapport à moi. Balobela ki likambo wana na ba réseaux sociaux, balobela ki yango. Mais lelo oyo makambo nyoso biso to lobaka na 2017 concernant Ongana Zokoluba, Ongana participaki, commission moko ya ba député à France, basala ki projet ya koluka moyen ndenge ni ba dévier lac Tchad. Bato basala na Kabila, tona Tshilo, tona nani na Hippolyte Kanambe, ba yebi projet na Zokoluba oyo, ba yebi pe ba député Ongana Zokoluba, ba député français, o basala ki à la base ya projet wana ba yebi. Donc très chers compatriotes, to fungola misu, le Congo nous appartient et tozaka na mboka moko. Bazolinga ba morceler biso, bazolinga ba tia biso à genoux parce que à l'est du Congo instabilité. Mais so ba eli biso sous instabilité dans nord, mais le Congo est mort. Le Congo est morcelé.